Mbote ya mingi, bon noit, bonsoir. Bandeko, lelo nakolobela likambo moko peut-être mingi bakosepela nango te. Mais ngai nazo sala sema musala na ngai parce que nazo parler sur l'histoire na biso. Kombo ya canal na biso Anane Congo. Anane Congo tozali ba descendant ya Royaume Congo. Canal na biso lokola nga naza angolais na parlaka mingi sur passé ya biso ba angolais, histoire ya biso ba angolais. Tango na parlaka sur Royaume Congo na meka pour parler en général, histoire la vraie histoire ya Royaume Congo. Et ceux qui n'ont pas parlé l'Angola, vous voyez que Angolais zamboka nanga. Donc nous surtout on a mon yamabe n'Angola, na lobela yango, et la politique, et la réclamation à peuple na biso, et la makamba yamabe, c'est même l'amboka na biso, il faut na lobela yango parce que zamboka est alingai. Alors ba oyo ba sepela kate, tango na lobela Angola, vous mettez ka souci nanga mingite. Ba finga te, ngai souci nanga teleka na lobela mboka nanga. C'est tout. Donc, naza patriote moko yo na défendaka couleur ya drapeau nanga, na défendaka mabele nanga, na défendaka peuple nanga. Oyo nyonso ezali histoire cachée na lobelaka yango. Oyo nyonso ezali ke likambo oyo biso to sala na mokili oyo eyebani te histoire, na salaka effort histoire wana ebima po bato bayeba yango. Donc toza na passé moko ezali riche. Nazali fier na passé wana, nazali fier ya ekolo nanga, nazali fier ya peuple na biso de kabinda kunene. Yanga na bomona ngai na lobelaka mingi etali mboka na biso. Oyo etali mboka ya bato mususu etali ngate. Na lingi pe na yeba te. Alors lelo oyo nakolobela moi mingi likambo etali Angola etali ba réponse to soka tango mususu na bato ba komela biso ba opinion pe ya bato mususu ba makambo mususu esale makaleti biso na programme so sala ka beste parce que na programme na biso to soka mbongo ya YouTube te ke ba futaka biso ya ngara bomona ka programme na biso ezala ka mobimba ezala ba intervalle te. Alors, ceux qui veulent faire finga kabiso, bozela nano, ceux qui veulent faire mbongo ya YouTube, qui veulent faire intervalle, bomonique a osa la base tangwana, bo finga kabiso. Mais trouvera la vérité, o ezali ki histoire na biso, la vraie histoire, ya biso bazombo. Bazombo te bangolais parce que les petits bazombo zani na ebité mais bangolais. No bangolais, bato ya pays bengi Angola, trouvera portugais. Nami noko na biso. Donc soki muto afingi ngai ndenge na lobeli ngala boye linga tala munoko na ngate eseka munoko moko na yekolaki na mboka ona zalaki et puis na mboka ona kende kuna te donc na bota na mboka ngo et puis ba parana nga ba kenda kuna te parce que ma bele yango ezaki ya mboka na nga ta ba grand père na nga bazalaki donc esala mi to bota kuna na zo seka mo mke parce que nazala makambo na koloba lelo nazoseka parce que mingi nalobaka ta mosusu esaka bato kanda omona bato yango bafinga muzombo bango croye ke so bafingi muzombo so lobi muzombo parce que neti soki mpe muzombo ngo eloba nini nayebi te okota muzombo oyo nayebi te dernièrement bandeko boyebisanga naloba yango dernièrement ndeko moko azalaka awa na Angleterre komone ya feto azalaka na Angleterre awa ndenge nzaka ba commentaire bon le quoi ça ma yele classe de commentaire za na ngote donc ce que na lobili kamba comprendre na été afinga yo mzombo yo ko sa nani yango mais tout ça en Angleterre allo akomaki pardon ndenge na sa programme na akomaki parce que abata makate mais na mona kia eza feto na mona ga kuna eza mire kaba na mona yambo na zo nga bonga nzela alors ndeko moko aza ko rappelinga masolo bien mais namona ki na finga ki yo kapite na kozwa ika soki na zwi na ko contre mi na ko bete moko mza entendre comme nga oh
te tika kosimba ko tiye te d'ailleurs ça on a zo fingo muzombo mais ça wana mais moi si auto bengana na ndako bana ba bengana ki ala la pa ya dokiste kabi oh dokiste ya muzombo ouais oh donc ba bengani ala la pa dokiste ya muzombo ouais alors banda mukolo wana taba isinga bongo na lembi pe na monaki na posa vraiment na fond de tema nanga donc toyeba ni tuzaso l'Angleterre to solo la ka to mona na ka to linga na antake ba frère et sœur mais au moni er moko msusu milima diamba donc na kana ki penza na sale script ko sona to na ko moko boye na beti na loki mais parce que ayi bininga te quoi bon c'est normal na libonga lelo ndabuma ngo donc na linga na sala yebongo ndeko na moi si Mireille to linga na ka to sala na poto to ebalite to bine to vivaka donc to ko finga yo alonga kuna muyi moko boye alonga kuna muzomo moko boye oyebi ke bon afinga pour la jalousie pour la infériorité à vie tant mususu bien asangini argument mais c'est acceptable donc Nathalie âge nanga Nathalie ndena fana moni no yi azali mozangi mo boye bien ça ma yele classité bon c'est peut-être pas un peu congolais il faut ni débat c'est quoi tant so comprendre na été donc afinga parce que soko fingi mi congolais za danser donc ni va genre ndenge zalaka alors on a eu moko kipe été mais to zalaka so bina décrit vina ye ba bien mais pourquoi soko kitete na niveau donc idu na lobika kombo mona que non afinga ngai tango afinga na na ko koma fingi yo muzombo moko tout ça mais to kutala soko na nzela grand frère tout ça mais na tena zo finganga donc grand frère ça respect atala ngande na zaina vaga respect zaina vie mais er moko ba ili ka moko ya niveau mayele o ye azate afingio tina fingelio ako expliquer yango te so va se débattre aza ni ne bandili ni suka ya ko débattre yango ezate donc nezeka moi likamu kena ngena commenter wana na liki alors bande ko ngai lelo na ko likamu moko vraiment un peu important bolanda likambo na koloba lelo likambo na koloba ekosenga réflexion na bato baza mayele bato ba comprendre ka après na kokota na ba makambo mususu ba réponse mususu na répondre te na répondre yango lelo et puis na remercier zana ba vraiment na bonne compréhension bazana boyebi mayele tout ça il faut que maintenant qu'on remercie bango quelle que soit ba nationalité na bango parce qu'ils comprennent des choses alors bande ko ngai bomoni même que les gars qui ba vidéo bimaki bangolais ba bomaki moi si moko na masasi donc et ça n'a rien à voir na Angola la femme wana zaki mozambicaine ba conflit o zaki na Mozambique ko bon na entre bango donc bo teni wana tenue militaire on a tenu à Angola c'est tenue militaire ya armée mozambicaine alors tout ça là qui ba vidéo pour na ko répondre yango ko expliquer yango que na mboka na biso acte wana esala maraté mais bandeko mikoleki gouvernement portugais donc télévision RTP radio télévision portugaise ba salaki interview na ba généraux mozambicains bon mona ki on na YouTube et ba bimisa ki yango ba to na ba WhatsApp ba panza ki yango ba zwa ki yango donc gouvernement portugais alinga ki ayeba pourquoi armée Mozambique même à niveau ko bon ba to na niveau wana est-ce que ba sala ki ba soda yango nini alors ezalaki na programme caso e efeito na RTP na télévision portugaise ya na Lisbonne babengisaki brigade espazo makambo wana babomaki fama obeteki masasi wana esalamaki na nord ya Mozambique alors na province yango kombo nango Cabo Delgado na Cabo Delgado na Mozambique kuna nde ezali na nord ya Mozambique esika babetaki mwasi wana masasi oyo ba congolais ba bimaki balobi ke no tala ba ngolais ndenge ba sala biso c'est na besoin to bunda biso na bango alors biso to lingi moko to ko bunda excuse des alaté donc na ça l'effort
batu bayebaka nani vérité comme ça mokotoko bunda excuse kozala nango te mutu na conscience oyelingi non vraiment bato bazobunda na tina so bomi na tina parce que biso tobandaki provocation wana soki nini mais tolobaka eza réel donc ka wana ezalaki na Mozambique. Alors télévision portugaise ye mpe abandi koinvestigue yango mpo bayeba pourquoi Mozambique bakomi na espion donc baportugais balingaki ifale basoda wana bakanga bango. Effectivement télévision portugaise basali bainterview en direct ezalaki live na gouvernement mozambicain. Alors gouvernement atiaki brigadier Francisco Zacaria Mataruga, donc azali lokola chef d'état-major na bango. Ye mutu ayi ko répondre na ba question ezalaki en direct na télévision ya RTP na programme Caso e Efeito. Alors brigadier Francisco Zacaria Mataruga yende azalaki représentant ya gouvernement mozambicain pour à répondre na gouvernement portugais pour na acte wana esalamaki oyo ba congolais bazako benga keno ezali Angola asalaki qui n'a rien à voir mutu wana kutu alobaki na portugais te ba armée balate ki tenue militaire ya Mozambique qui n'a rien à voir na Angola. Alors vraiment officier wana expliquaki que d'après bango batu wana bazali ba musulman oyo basala ba crime na komo ya gouvernement balataka ba tenue mozambicain ba tenue ya armée mozambicaine bazoboma batu bazofilmer yango publier yango po armée na bango ekota na problème. Mais heureusement journaliste on a insisté que non, c'est là ba investigation armée mozambicaine avait découvert que non, parmi bango il y avait soldats moko te kona na officier ya armée. Alors ba repéra qui est na elongi na ye bakena même ko localiser ye pas ye azali. Malheureusement soldats ngo a disparaître à Kimi azomona na te akeko batama. Alors batula ki chef d'état-major soki basi bakangi déjà parce que lokola ye azowangana mais sécurité ici et kangi déjà ici et localisé longimoko parmi ba soldats wana. Alors moi le gouvernement toujours faut à démentir yango ameko démentir yango mais télévision portugaise et y a une preuve que la c'est que non batwana parce que ba officier ya armée mozambicaine parmi bango zaki moko zaki wana parce que même na unité na ye pa ya salaka na kombo na ye mais bakene pas localiser pa ya vandaka malheureusement ba il paraît que a disparaître à ce moment là. Alors le gouvernement portugais comprendre que non acte expérience na Mozambique effectivement et puis ba officier wana bazali ba musulman te ba sala ba crime ndenge chef d'état-major alobaki mais bazali en réalité ba officier ya armée mozambicaine mais ils ont un conflit aux Salima entre bango pour ma rivalité à pouvoir na bango. Donc na linga kaka likambuana na éclaircir yango peuple congolais ayebake posa na bango soki ba continuer peut-être na fitir et au Salima et ko kokisama ya bitumba entre Angola na Congo peut-être ko kokisama balu kaka ba moyen musubiza oyo malamu bayana yango po bitumba ngo ebandaka yango na linga na préciser. Donc acte wana ça n'a rien à voir na l'Angola, rien à voir, mais tout ce qui est naïe na posa na bino et kokisama. Donc tout ça après les kamba mususu ezali ba angolais ba décider que bango pe ba senga bazo mabele parti na bango na Congo. Donc Angolais ba moni que il faut ba récupérer ba Congo ni surtout parce que ils allaient Angola. Na lobi yango pona nini gouvernement angolais li kamba zo vantele yango bazo décider yango parce que to moni na Angola makamba mabe comment ça le matele ma ya trop na moni ndeko moko awa parce que mikolo na komo zonga ba commentaire ya batu na tanga yango me ko répondre ba commentaire ya batu. Primeiro gostaria de falar na minha irmã. Ela quando ela escreve sempre escreve Black Queen.
Black Queen, seguir os teus comentários, você é complicado. Às vezes você está de acordo comigo, às vezes você está apoiando a minha opinião, às vezes você vira mesmo contra mim. Mas deixa eu esclarecer, tudo que eu falo apenas a verdade. Não estou lá para causar nenhuma guerra ou conflito, mas estou a defender a pátria angolana, e quando defendo a pátria angolana devo contar a história verdadeira ao meu povo. É isso que estou a fazer. Infelizmente, a história que estou a contar está a trazer desvantagem na parte dos outros, porque hoje o pão deles sai de Angola. Então, quando eu falo a verdade, é capaz o povo angolano não aceitar mais a presença daquele povo e eles vão perder o pão. Então, eles aparecem a insultar. Mas aquele insulto para mim não faz nada, porque devo falar da verdade de Angola, que é o meu povo. É apenas isso. Bom, na Muni, estava aqui mensagem a Silva de Angenda. Silva de Angenda, mensagem na eu tango eu responder Barça, Barça MSN. Barça ye a finga ka toujours, só que a responder ye a finga ka. Alors Silva de Angenda a responder que Barça, tu ni Barça boye. Na bossa ni suki zaki na programme ni na sala ki oyo Barça za finga ngai na ebite mais Silva a responder que alobi ndeko Silva de Angenda mbote na yo na sekaki tellement ya trop na réponse tuna ki o tuna ki yo lingyo yeba Silva lingyo yeba Barça na Congo ayebisa yo epai bazalaki kovanda na Congo soki bapara na ye bazalaki na mbongo ya tike po ye a voyager a partir ya Congo aya poto. Donc oza ko répondre na ndenge ye afingaki ngai na makambo na loblaki mtu makambo na yebisu te, mais ba insulte na ye na insulte na ye e déranger ki yo. Alors yo tunaki ye apesa yo adresse ya bapara na ye na Congo. Pour yo ça besoin ba que non soki tata na ye a na possibilité vraiment ya foutre ticket pour ye a voyager à partir de Congo aya poto. Et puis ngoyeba tata na ye zalaki nani na Congo. Lokola ye azofinga boy mais azofinga patrie Angola. Donc na sekaki alors na répondaki soute parce na monaki réponse no ezalaki suffisante pour ko répondre alors tina na répondre ezalaki soute. Mama Maria Landu Samo yo tunaki vraiment ngai na ndingisa ya banani oyo azotinda ngai po ngai naloba oyo nalobaka. Est-ce que bazombo nini bazotinda ngai bangolais na bakongolais bazali mutu moko te. Mama Congo ezali Congo, capitale Kinshasa, Congo mususu capitale Brazzaville, Angola capitale ezali Luanda. Biso na Angola lingala ezate. Donc lingala ezali à Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Soki naza ron o corriger ngai. Olobi ke tobotana tobalana tozali bandeko te. Tobotama tobalana mama ata awa na poto awa. Okomona mutu moko akute na mundele abali po aza awa. Donc ezali normal soki angolais aza na Congo akute na mwasi obalingana ki parce que ekolo bana te après ça boko lingana donc mama soki yo obotaki na muluba mboka neza na Congo na Kasai soki wapi naza na nga contre ba congolais te. Donc mama il ne fallait pas yo za na Angola. Donc mama yo lokola yo obotaki na muluba il fallait ça na Congo to na Kasai kuna na mboka baluba parce que ye abota abalaki yo. Donc maman mbala sima ko tia sous commentaire te na linka na corriger yo. Donc isoko zali muzombo ya solo na sope ngeye wele kuna vate de toko diabo. Olandinga mama luba naka sope ngeye wele kuna vate de toko diabo. Kuna zingila. Donc soki muluba bali yo mobali okende na mboka na ye. Alors mama soko solo bango na Angola la gote te na bengani mutu te. Angolais oyo abala congolaise soki congolaise wana za na Angola congolaise wana a répondre nga isika na mais yo ko répondre nga te pour na place oyo faloza la te faloza na Congo kuna na Kasai pamba ino balaki yo. Donc mama mbala sima ko lobe ko tuna nga so question wana te ko koma su te pour nga za angolais il faut défendre Angola ngai.
donc soki mobali na yo aza criminel na Angola oza d'accord na yango na Angola mama alors okoumela te. Donc bino bozali bato oyo bali côté kasi lokola un peu là abomaki ba kongo na nona déjà nango normal. Donc bino bozali bato moko ya ndenge wana. Donc d'abord pesa nga bozo kanda na message na yo mais namona kifuna répondre yo. Okoza na Angola tifoza na mboka mbali na yo ezala bongo. Donc biso bangolais oyo to balaki basi na Congo to azongi na Angola ayena mwasi na parce que yenda balaki ye. Donc mwasi fa ke na mobile na ye. Donc yo ko koma sute. Yango ga réponse na pesa yo. Mbala si bana lobaza mabe soko lobi susu. Ndela na répondre oboye ba mi colonne surtout ba yebi oyo ngana répondre. Donc mutu waza na mayele ayebi ke na pesa réponse moko correct ko koma sute. Irmão Azevedo Júnior, obrigado pelo seu comentário. Você entende bem a situação de Angola. Agradeço imenso. E Emma Manuel, também eu penasei eu merci por na comentário na eu, na ebi que os ali angolais, os como situation. Donc tá na lobaka, o comprendre message ali nini. Ezai nango NT ce qui comme nini ba kansala. Mais c'est le cas vérité en mboka, ko wela mboka c'est tout. Donc Manuel Alberto o irmão Saki na França, vraiment merci mingi. Moussa na salaka nazo passer ka ba message na biso na peuple angolais. Na ba oyo ba bimaki na nte ba histoire na biso ezali nini parce que on a le bagage ba histoire vrai. Mwana mboka alobaki ke ngana za ingrat. Do biso ba angolais toza ba ingrat. Ba bokoli biso ba latisi biso ba laksi biso munoko. Lelo to komi ingrat envers bango. Ndeko yango wana to décider lokola biso boyambaki biso bo bokoli biso bo lesi biso bo tangisi biso nazo ba munoko na bino. Il ne fallait pas na lobaka yango yango na biso bango to décider to récupérer ma belé na biso. Na yebi te ko za mayele na réponse na ko pesa ko comprendre nango. Soko comprendre yango te ba oyo ba comprendre ngai ba limbolela zoba yango mwana mboka akiza kombo mwana mboka bombaka donc na fingi yo te mais na saka clair envers yo donc to komi na posa biso bangolais biso pe to botola mabele na biso oya biso eza na Congo to botola yango donc to sala exactement ndenge ba Rwanda bazo sala na Congo biso pe to sala yango. Donc, to botola banda ki sasa tina ba Congo to botola yango ezonga na Angola et puis ezala sous contrôle Angola bango tokobenga bango banyamatadi ou bien tokobenga bango banyakipangu. Donc je pense que réponse nanga ezali claire. Tozali ba ingrat boyamba ki biso sikoyo lokola boyamba ki biso mais biso to moni que ma belle oya biso oya ba Congo donc bana Kinshasa donc to botola yango ezonga ça nous appartient biso ngai zoba muzombo mais nazo bisa yo ke to na posta to botola ma belle na biso ko banda Kinshasa ba Congo to ezonga na Angola. Alors ba habiter à terre voilà to benga bango ba banya matadi to ba banya kipangu yango kombo tokobenga ba habita wana. Soki oza réponse opesa ngai okoma lisusu bongo o répondre. Ndeko yo oyo oitezaki kombo ya Kaledar. Mon frère, je vais te répondre. Sincèrement, tu écris bien le français. Vraiment, tu l'écris bien. Mais je vais lire ce que tu avais écrit comme réponse. Et je veux que les gens suivent ce que tu avais écrit. Alors, ta réponse est la suivante. Peut-être le commentaire que tu avais fait. Au comment qui la laideur de ton cœur défigure ton visage. Ça, c'est ta réponse. La laideur de ton cœur défigure ton visage. Donc, mon visage à moi. Haineux. Tu vas t'érouffer de ton propre venin. Là, c'est toi qui écris. Tu vas t'érouffer de ton propre venin. On vous a accueilli et appris la langue Lelo. Et on vous a accueilli et appris la langue Lelo Bobalou Keli Biso.
mbindre. Ok, yango réponse na ndenge finga kingai. Alors mon frère na combo utilisaga ezali kaledar kaledar kaledar. Ça c'est le message oyo komaki ndeko nandeko msusu kombo na ye Emmanuel Dikebela. Lui il a écrit je suis travailleur à Sonangol Chevron. Ça c'est son message. Kombo na ye ba peuple angolais que peut se seguir isso. O nome dele Emmanuel Dikebela. Je suis travailleur à Sonangol Chevron. Ovist. Elle agora disait Ovist. Et je vis très bien, plus que Bazombo. Bon. D'abord, lorsqu'il dit qu'il vit plus que Bazombo, si on entender melhor, elle está em Angola. Trabalha no Chevron, que é a Sonangol Chevron, uma parte da Sonangol, Chevron, e ele trabalha com documento falso angolano. Se eu entender melhor. Eu trabalho na vossa terra, na Sonangol, na empresa petrolífera. Então, eu sou congolês e eu estou a ganhar o pão ali na vossa terra e eu estou a viver melhor do que Bazombo. Agora, eu não sei, quando ele fala Bazombo, ele está a dizer, vive melhor do que angolano na compreender. Alors, só que como eu vou solo na ebite, como na ye Emmanuel Dikebela na tirar attention à la sécurité angolaise, gouvernement angolais, si réellement la personne existe dans son Angole. Alors, n'a préféré gouvernement angolais bah, travailler à son Angole comme dans haut niveau, pour vérifier comme Emmanuel Dikebela, ce qu'azali angolais to angolais te. To vérifier dans l'identité na ye parce que lui il vit mieux que les angolais. Bon, je n'ai pas compris. Na Congo kuna a travaillé kuna te, a travaillé en Angola. Et en Angola, a vivre mieux que biso Bazombo. Bon, Bazombo n'est peut-être tellement pas angolais parce que ceux qui n'ont compris d'abord il n'est pas intelligent parce que Bazombo, donc il dit quoi? Il vit mieux que les Angolais. Et on peut vivre mieux que les Angolais. D'abord, le chef de son Angole, Bazaba Angolais, Bazaba mi continue, donc on vit mieux que les Kabango. Na longue question. Ce qui réellement vrai comme on a yo, ce que cosa qui bon déjà inutile. Mais ce qui insiste à ya solo, na cosa na yo défi. Ce qui vraiment comme on a yo Emmanuel Dikebela na Chevron na ko zongela yo. Ce qui to localiser yo na ko zongela yo na répondre yo na question oyo et puis mo kilie mo na répondre yo. Total la suite nango. Donc na type mon ko zalaki sous-directeur na BIC na Congo. Baeko longola ye. Non mais lui il est angolais, ni la sous-directeur na BIC. Et pourtant à travers grand mambola moi belé déjà. Baeko longola ye. Les lois na wish jason na docteur Pan na bien no kombo na ye. Après ce concours na université na wish azonga na ye. Ba longola ke parce que pokaka ba mona ki non azaki angolais. Mais azone ko travailler ko ya ibaka na été. Donc c'est tout. On a beau réfléchir na yango. Alors ndeko oyo afinga kingai ndeko nalika na répondre yo biso tolingi zo koma belé ya ba Congo. Po to zama belé na biso. Donc tolingi ezonga na Angola. To sala exactement oyo ba Rwandais ba sala na Congo. Ba Rwandais ba sala ma belé te, mais biso to sala ma belé. Pour te dire que naza honnête comme tu as dit. Tu as dit récit na Angola na Congo te, comme tu as dit. Pour te dire que non, tu as seulement appris peut-être à écrire la langue française ou à s'exprimer en français. Mais tu n'es pas intelligent. Parce que l'histoire il y a Congo, on n'a aucune idée. Donc tu es un ignorant. Il y a un biso to jusqu'au bout que non, tu récupéré ma belé na biso. Donc ma belé à bas Congo, tu récupéré Ango. Parce que cette terre nous appartient. Donc nous les Angolais. Non, non, là ça le plaisir. Nous les Bazombo. Non, 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 peut-être nous les ingrats. Nous les ingrats. Mais n'a rappelé yo, hein, pour te montrer ton ignorance. Oyebi, indépendance à Congo, tant que ko senga indépendance na Belgique, muta pesa kimbongo, papa mingi edimbala, il est Muzombo. Non, il est Angolais. Parce que nous sommes triplagayo, vous comprenez, il est Muzombo. Et puis, Diangienda avait ajouté. Diangienda avait ajouté. Il est Muzombo. Et puis, Diangienda avait ajouté. 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 Et puis, Diangienda
Obenga Viengwanda a expliqué yo. Non, non, non. Tu n'as vu Kenge Wadondo, il est vivant. Non. Lukaba Mikolo, il y a Congo, hein? Va expliquer yo. Bon. Lukaba Batomayeli va expliquer yo. Non, non. Kenge à l'université, hein? Lukaba professeur d'histoire. L'université d'Abino, hein? Va expliquer yo. Donc, tout ça va ingrater. Tout ça va réciter dans le Congo. Tout ça va réciter. Le Congo nous appartient. Le bas Congo nous appartient. Ce que ma belle à Bisso, à l'état, nous avons été récits où? Est-ce que père va parler à un bon agressif bangolais basom? Donc, parti à bas Congo, Bayeko Bengango Congo, Tango Léopold I, va décider en Allemagne, va kata yango. C'est là que cette partie est devenue Congo, comme ce État, parce que est contrôlé par le gouvernement belge, ou peut-être de loi Léopold I. Donc, en Muzombo, à Kendate, donc Boyamaki Muzombo te, Barachaki Mabele, n'a pas Nabiso. Je pense que la réponse est suffisante pour nous faire comprendre. Kaledar, qui est un ignorant. Donc, tout ça va ingrater. Pour l'action ignorance, il faut mettre un boto la mabele en Oezong en Angola. Comme ça, peut Rwandais à boto la bino, et puis nous allons voir. Vidéo qu'il y a, je vais parler sur le Baluba. Oyo en Angola. Comme ça, il faut ballon la bangue surtout na aéroport. Bacha ba vrai angolais parce que tu as besoin de baba, oi bazo ba mafia en Angola, to kanga bangue surtout. To sil c'est ango. Bobi angolais la payer na ngaya, donc il faut na défendre ango. Naza désolé. À la prochaine. Ciao ciao.